biso tokoti na mobumu sika. Mobumu sika ezali le 1er janvier kakate na biso na kati na lingumba. Poana tina na lingumba na biso tokoti na mobumu sika. Le 6 avril 1921, le 6 avril 1986 et ezali mikolo mingi. Donc biso tozalaka batute. Sango eyeli bino eutina kamba Yerusalemi ya sika ngoma ya kolo na motina Sango malamu oui, l'heure sur la pendule est réglée. La cloche a sonné pour le 6 avril 1921, le 6 avril 2024. Sont 3 ans de la fondation de l'église Kimbongiste en Kamba par Papa Simon Kimbangu qui avait marqué le début de son ministère par la guérison miracle de Mama Kiatondo au nom de Jésus-Christ. Un jour avant, le 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu avait demandé à son épouse, Mama Moulou Kiawanga Zitani, d'aller sonner la première cloche de cette église. Partant du mouvement kimbongiste en 1921, une église sous cette forme jusqu'à sa reconnaissance officielle par le gouvernement colonial belge le 24 décembre 1959. Aujourd'hui, l'église kimbongiste est dénommée l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. En sigle EJCSK, compte de nos jours plus de 22 millions de fidèles à travers le monde et est présente dans les 5 continents à travers les différents pays respectifs. Une église espoir du monde universel a pour siège international Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, en République démocratique du Congo. Vive! Vive! Et vive encore la date du 6 avril qui vient d'être écrite en lettres d'or, en devenant maintenant journée fériée et chômé payé en RDC par ordonnance ou décret du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a valorisé de plus cette date. Sous le thème, le combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine. Oh, quelle victoire et célébration festive pour la race noire tout entière. Papa, maman, tous crions très haut par la joie, la musique et des cantiques à l'honneur de Papa Simon Kimbangu et son église universelle. Dont son éminence Papa Dzengenda Kontima Joseph fut le premier chef spirituel et représentant légal de cette église. Et ensuite, son éminence Papa Dzalunga Nakiangani Salomon, le deuxième en son temps. Et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, l'actuel, on est le 3e, qui est aujourd'hui à la tête de cette même et belle église, en tant que chef spirituel et représentant légal. Pour son parcours, l'église kimbongiste, c'est 100 ans d'existence couronnée par l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Donc le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a été honoré pour la coupure du ruban symbolique du dit musée. Kimbongiste, oh yeah! Oh yeah! Eh hey! Sango malamu eye! Ingombaliko kisimibukama Ingombaliko kisimibukama na mokili Ingombaliko kisimibukama na mokili Ingombaliko kisimibukama na mokili Kisimibukama na mokili Ingombaliko kisimibukama
Ngombaliko kisimibuka mana mokili. Le 6 avril 1921, papa Bandaki Massarandaye. Dans son homme économique, impasse yé. Tous les peuple colonisé. Donc, ndenge bajuf bango bazalaki na tangwana pia. Bazalaki colonisé. De kambaketo ko yela ki bango. Mwana nzambe abutami. Kasi bazalaka na maboko ya bangunia. Bisi pia lolenge boko. De kambo ese ngo yimona ni kasi lokola bazalaka peuple colonisé. Mpasi na bisu yibandi. Banda na le 6 juin 1921. From 2023, the year that everything went back to zero, that's when you saw that people came and the chosen people came so that we can start doing the work together. And then this is the new beginning. Président tomboli likambo oyo na gouvernement nyonso bazala esengo mpona likambo yango RDC tout sepela likambo nyonso tokosenga tokozwa yango. The president has sent his members, and everything that will be asked for, we will ask for of them. They will assist us with it. So we are very happy with it. Nabengi Papa Said. Nzambi wa usitu sambanga. Biso nyoto telema toyemba nzembo bayamba biso lelo. Botelema. So we are asking Papa Said to have us sing this song. Laissez le micro. Tokoyemba eza mokolo monene nzambe ayamba mabonde na biso toyokani na kombo ya tata mwana tata molimo santo tata molimo santo papa Simoki Mbangu Kyangani nafukami na makolo na yo pe na pesi yo merci ndenge opesinga maloba nzambi wa usetu sambanga fina mado songe nkenda kwa wantu anza wabaloloka nzambi wa usetu sambanga bisontoke sambanga fina songe kenda wawa ndwanza wa baloloka nzambi wa usetusa manga fina mado Ankwangangu bebanzanga vonzambi kenani kwe ndungi di bevavanga kibibaka yoko ankwangangu bebandanga vonzambi kenani kwe ndungi di bevavanga kibibaka yoko de ankwangangu beba nzanga nzambi kenaniko
angwangangu bebanzanga nzamikenaniko ndungidi bebavanga kebebakayo songe lendo wao basiba sayabo ngeye kaka uyalenza bakusa songele lokwa basibaza ayabo ngeye kaka uya lenza bakusa ila mpevya longo yalungila mwawonso nwe sunda kaka tusundenza muna mvuluzi mpevya longo yalungila mwawonso no sunda kaka tusundenza muna mvuluzi mbevya longo yalungira mwao nzono sunda kaka tusundenza muna mvuluzi mbevya longo yalungira mwao nzono sunda kaka tusundenza muna mvuluzi songelendo wao basibaza yabo ngeye kaka uya bakusa bila songelendo wao basibazaya ngeye kaka uya lenza bakusa dila nalingala tuzowelela koyemba ezali kobondela mbala mibale oyo atiaka elika nzambe asalisaka toyokani tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tovanda